Seja bem-vindo na Angola última hora. Tozali na bokasi ya LMS ya boss Luzaya de Simba multimillionnaire. Yango na makasi nende to déplacer to yeti awa na golf pour célébrer réception ya prophète Emmanuel Mwanza. Réception yango esalami na se ya makolo ya yemoko apôtre Limbaya o esalamaki le 11 août 2019 na centre Avos de Deus à bord. Awa sko tozali na centre Emmanuel pour na ko célébrer réception ya prophète Nabiso. Ingénieur Bravo a kolakisa biso mise en place bokomona ndenge ba mama bazolamba na cuisine ndenge pe bazobongisa na kati mais prophète Nabiso atambolaki ye mokote atambolaki pene équipe na mobimba azalaki kuna na pasteur Jérémy azalaki pena évangéliste Meshak Dokolo na papa Alain. Ingénieur Bravo pesa ba détail. Modèle à studio Nzambe. David. Yeah, ouais. Yeah. Nós estamos aqui. Mbote mama. Mbote. Lelo to monde toza na consécration ya prophète Emmanuel. Liloba nini oza na moto moni ozotumba taba awa. Nazotumba taba po naza na esengo mingi. Po papa na biso asali mingi po na biso. Yango lelo pendeza mokombe biso tosepelisa. Merci mama. Tozali toujours na bokasi ya LNS Production ya Dr Luzaya de Simba multimillionnaire o apesaka makambo toujours tolongwe kuna toeti awa na golf on bozwa ba détail mususu avec ingénieur Bravo. Kolanda ezalaki mise en place côté réception ko sala mandenge bazo bongisa siko tozo kota na mama na likambo ya événement na biso bokomona ndenge prophète Emmanuel asali makambo na ingénieur Bravo zwa bilili bomona.
messieurs, merci pour Zamalam. Merci pour Osalimiso de Sousoumou. Il y a pour Zalalapo Kwanalelo. Et Zalaki Azarte pour la Tosamana Sousunapo Kwanalelo. Parce que nous, Oyema Kipo Kwanalelo. Topesio, merci parce que Ozalaki Nabiso Komanatongo. Otamboli Nabiso Elongo. Puis Okomi Nabiso Lissusuna Esika Oyo. Zona Yokumu. Zona yo Masanjoli, parce que moi suis sur le col azalité. Tata, Olobi Nabiso, et si Kami Balimi Sato Basamani na Kongola yo Zakati Kati na Bango. Et pourquoi Nalelo, Toliki Ozala Kati Kati na Esika Oyo. Pendant Tamolai, Alléluia. Et le mot Ezali Mokolo Yango. Est-ce que moi tout le monde passe dans mon Esika Oyo? Amen. Ah, moi tout le monde. C'est de la Mokola Lelo. Oh, Makasi. Oui. Il y a un programme Nabiso. Nazako invité les secrétaires de l'église. Azole Kaliboso pour le monde des circonstances de l'église. Tamazole Kaliboso, do Bete Nicolas, Maboko Makasi, Beta Maboko pour la Lokomo Nakolo. Devant le Seigneur Jésus-Christ et devant tous les hommes de Dieu et tout le monde, dans l'ordre de servir l'Éternel en toute fidélité et l'humilité. Nous ne cesserons pas de te soutenir dans nos prières pour que le Dieu du ciel ne te laisse pas tomber afin d'empêcher l'accomplissement festival du diable, comme il est écrit dans le livre de Matthieu 26, 31. Je frapperai les bergers et les brebis, troubles seront, je frapperai les bergers et les brebis, des troubles seront dispersés. Je cite le Seigneur Jésus-Christ qui nous a toujours manifesté sa grâce, son amour et son soutien. Nous remercions en particulier notre Père spirituel, de loin ou de près, qui est le papa Dieudonné Limbaya. Amen. Pour avoir accepté de prendre une part active à cette bataille spirituelle en formant les soldats et les ministres du Seigneur.
pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. Vous-même et votre comité avez accepté l'appel de Dieu en prenant le risque d'envoyer une mission évangélique. Et depuis les premiers jours, vous n'avez cessé d'apporter tous les soins nécessaires, conseils, prières et moyens afin qu'aujourd'hui nous arriverons jusqu'à cette consécration. Nous remercions l'Auguste Assemblée, frères et sœurs, amis, distingués invités, que la paix du Seigneur soit, du Seigneur Jésus-Christ, vous soit accordée. Merci pour votre soutien et l'attention. Nous vous remercions. Alléluia. Oui, bien aimé, tika nzambe alola apambola yo. Tolobaki malamu toza na moment ya fête. Alléluia. Journal lelo eza journée moko esengeli il faut tozala na esengo makasi. Eza fête mpona papa esengeli na biso to honorer. Et na yango bana na biso ya Ecodim babongisaki mpe eloko moko mpona kosala surprise epai ya papa na biso le prophète Emmanuel Mwanza. Wana mama Chimel obongisi bana não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de uma besta. Isso é fato consumado, nos meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado, pelo meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha paz é ele, pois não posso descansar no meu coração. Minha consciência ele já matou.
Escondido pelo chá, me perdoa. Mama, ngai na mone bena koni mana yo. Bena mone ke mwana saya yo. Ya mwana na kuloba, zwa mwana na yo kamata tambola na nzela ma. Obrigado, rei. Alléluia. Alléluia. Nzambalola apambola bana oyo apambola mama Chimène pour l'encadrement kitoko azosala mpona bana yana na biso na pokwa oyo ntango azopusana yo na ngai toyambi na esenga nyonso. Amen. Oyebi elo esalinga bien kolega ya poko na lelo eza attitude na yo. Attitude na yo eza vraiment attitude affect. Amen. Mais na comprendre que vous appréciez parce que vous affect. Amen. Attitude na kuti na moyo kene na motima suka tisera bien. Parce que nous comprenons la maman. Attitude na kuti yo na kati de sikako. Kene na ngo tina suka tisera bien. Nous sommes merci pour la présence na yo. Malgré les ans fête, il est possible de ordre tout ce qui est là. Dans le moment de la fête, et tu assister à ton moment matin. Na pamboli yo poete, na kati na fête to kosali par na hôtel. Tu peux sur par na yo, poete yo lobela biso. Oyo eza yo te etika biso na kombo na Yesu. Na tongoli mokano na yo na maloba oyo molobela biso. Et la continuité à programme dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous sommes ici dans un moment pour l'heure. Et la fille, Joseph, le corps n'a pas la présence sans armée. Il y a un moment qui sont moyens dans la malade. Exactement. Bien que la première ministre, c'est la bénédiction. Tu peux être béni. Nous avons la présence sans armée. Avant la première ministre, nous avons mais l'autre comme il s'était premier ministre, les Alaki soutaient. Ok, les Alaki en moto, les Alaki chasseur. Ça va bien pour la flèche. Fallait qu'aille. Allez, ma bonne aïe. T'es une bonne maman. Elle va faire ça là. Il y a pas de bonne taille, ça. Pourquoi on est là? Comment ça va nous là? On va faire venir papa. C'est papa pour dire. C'est que ton ami. Attends qu'on dit. Mais ça va la papa. Papa la commission du sol en cela. Papa la commission du sol en cela. Papa la commission du sol en cela. Oui, Tito Zalanino de Toza. Deixa ser o que você. Nesse nosso percurso, autant de problèmes. Vivemos muitos mais problemas. Conforme estavam perto a raison pour laquelle nous devons vivre aux Ala, a razão pela qual estamos a viver sempre como filho de nossos pais. E pessoal, hoje eu quero dizer, você que é ministro, tens encontrado nessa comunidade. Notre papa s'est dit donner une balle. Nosso pai deu la flèche pour réussir. Se você quer notre papa dit donner une balle.
continuer. Eu quero continuar. Isso basali o papa limbaye. Nós os servos que o pai Atire ko da basali. nos meteu como Ana servos. ondo zokambo. Esse espírito Ono inomoza na bana pelina biso. aceitam ser filhos para que dia Deus a flecha oyo que ele seja construa a e que influência que vai ter os da vida bino. e eu Se casando a câmera. esse é que Deus tem para você. Ange de l'église na biso. Esse que é visionário o anjo da nossa igreja. Na combo ya Emmanuel. Nomeadamente o nome de Emmanuel. Na linha banga. Eu leio. Mokanda ko bapisa mpona mimela ye. Essa carta que me deram para levar para ele. Para o Ministério Internacional da Libertação. Ministério Internacional da Libertação. E a questão não está na português. Eu vou colocar na lingala. Aleluia. Ministério da Libertação, Internacional da Libertação, 1000, Luanda, Kazenga, República da Angola. Nota de recomendação. Em nome da igreja acima citadas e em nome de responsáveis da mesma, o reverendos apóstolo Dieudonné Limbaia, missionários do Ministério, e reverendos pastor Nicolau Mpanzo, representante legal a nível nacional em Angola. Vemos por meios desta recomendagem e pastor Emmanuel Mwanza como pastor responsável da paróquia do Emmanuel Centro Emmanuel, situada na Quilamba, Quiage. Por ser verdade, passamos a presente carta que vai por nós assinados e autenticados como acarimbos e uso desta comunidade. Feito em Luanda, 18 de agosto de 2019. Nakanisi polaninga malambo boga portugais. Amen. Mutakosa langa ngolupu a interpretenga ngai na itoyokanite. Na experience natangi na sina tangi mokanda oyo pesa to ko installer ou azala déjà pasteur azalaki ordonné na etinda ya notre représentant légal international Papa Dieudonné Limbaia alobi a reconnaître. Ele disse que reconheceu. E a matindi mokanda ele vim apresentar para você. É um dos pastores desta igreja. Ele que está aí. Deixa eu obedecer. Para dirigir esta igreja. Com todo respeito. C'est pas facile. Mas não é fácil. Alléluia. Dirigir não é fácil. E que sou o ministre de Deus. O ministro de Deus que estão perante ele. Vamos ajudar. Porque esta visão para ir em frente. Essas crianças vão trabalhar junto com o papai e mamãe. Vão obedecer, vão ajudar para essa visão ir adiante. Amém? Vou ir no outro serviço. Prepara a comida. Vou entrar. Pegar água. Pegar água. Para
Amen. Quando tu déjà presque na fête. Já estão prestes na festa. Da linha das ofrendas. Eu quero não há muito falar. Estou a reconhecer a ti. E agradeço-te muito. Conforme correspondeste a esse convite. E eu agradeço-te. Tudo que você contribui para isso acontecer. O pouco que você tinha. E que contribuíste para essa coisa acontecer bem. Meu Deus, não se esqueça de mim. Desejo que vou aqui. E Deus do céu te abençoe. Movimento para Deus. Amen. Amém. Papa et ma, toi le prophète Emmanuel. Papa et ma, agora profeta. Ele não saiu, irmão. Quer dizer que ele tem pai. Nós estamos aqui sendo do pai e do mamãe. O nome dele é Diamesso. Chamamos de Iapepe. Nazana papete boy ngomeda na mama ya biso. Papa ma abota na papa Diamesso mama Mavela Tumba. Papa mande akoli ndenge mwana na sasa nini akola. Papa ma cresceu como toda criança. Ba classe esenga ba kota sasa nini akota. A escola que teve que estudar. Ota bokima sasa nini akima. E fugir também teve que fugir. Kama sokola neto ba mwamba foi ba mosala. Cresceu, vamos dizer, um homem que como se tabat chape. Ele é quando vem na français toli. Amen. Conforme está, ele é um bate-chapa. Mas eu sou preto, cara, ou sou só de mazar, vai levar mais aí. O carro não vai conseguir devolver, mas ele é um bate-chapa. Ele é o mesmo de bate-chapa. Amém, né? Sabe o cola, né? A cola é meio o seu crescimento. Mora não só a cola, tá na bebê na criança quando cresce tem um grande tempo. Mas o problema é quando cresce. Não matamos. Quando estavam passando essas crianças não tinham. Eles tinham sombrio o seu nome. Amém, né? Amém.
bana bavanda esika moko mpona koevite badésordre.
papa Christian. Mbote maman. Moni vraiment bato basé belé a bozana esengo mingi pona pasteur na bino aza consacré mokolo malelo. Esengo nini okoki kolatisa bato o ozana ngo pona mokolo malelo. Bon, esengo na ngai liboso ezana na nopesa na merci na tata Nzambe oyo asangisi biso lisusu na pokwa na lelo. Grâce na ye nde esali tozala sur ensemble na esika oyo. En tout cas, personnellement, je n'habite pas ceux qui sont bateau, ils sont en esika oyo. Ce n'est pas pourquoi moto bauti ko consacré na pokwa lelo aza lokola papa nanga molimo. C'est-à-dire na ceux qui nazo ko malelo nazo kota na ben ya Nzambe eza à travers papa wana. Donc reconnaissance et merci na Nzambe parce que azo matisa e Bible bete mutu apesaka oyo aza nango e na yebika lokola papa nanga azo mata nga pe na komi na facilité apesanga makambo likolo. Donc esengo nanga mande ya mwana vraiment. Merci papa. Mbote mama la. Mbote mi. Donc yo moko zali mama ya etonga oyo lelo papa ba consacrer oko soutenir yendenge nini. Ola kisabiso pe sengo oyo za nango pona mokolo malelo. Ya sengo za mingi makasi penda. Toko soutenir musala opeke liboso na ba prière na ba conseil. Ya onde toko soutenir musala oyo. Sans prière musala esimba te. Ba conseil ozala bientôt ba koma to mema œuvre Nzambe. Parce que ce qui œuvre Nzambe bebi sami. Nzamba ko juger biso par rapport na musala na ye. Ya esengo nini la kisana na esengo ezala ngoni esengo eza makasi tala kaka 20 ans na ministère eza facilité lelo azui consacration na ye eza esengo mingi rido ya temple kabwani azui accès ya osala nyonso comme pasteur berger na kati ya église. Merci beaucoup. Mbote berger frère. Mbote maman. Moni bato baye lelo ebele a kosepela fete monene bozalaki nango tant que oza mokambi na kati netonga oyo lelo papa na bino aza consacré esengo nini oza nango mpe comment okosoutenir ye lobo okoki koloba mpona papa na ye. En tout cas naza na esengo mingi mpenza parce que oyebi moto oyebi te eza mpasi on peut dire comment po témoigner mpona ye. Je crois que je témoigner pour na papema autobé na le prophètement auparavant on a bien frère Emma c'est-à-dire on a biso na bana miké ba zubiso ba ko cadrer biso ko tiso intercession qui aye Luanda biso to tikali lelo nzamba sega to landie pe to ekate sika to ko kuta sebe na musala ko nene musala ko makasi pe notre visionnaire de pasteur de Limbaya a témoigné à Miss Watabi a sali 20 ans dans et a ti qualité que sa rébellion et les lonzambe a tombolié pe na Miss na bato. En tout cas tous a bien esengwana biso to ebisikali ni pape mauti na elo onzambe a tombolié et loko na ko ebisaka ka peuple de Dieu patience paye. C'est-à-dire patience na musala nyonso efutaka surtout na musala Nzambe. Lelo soki tozomona prophète Emma oyo lelo akomi célèbre to pe akomi elembo na miso na bato à cause ya patience lelo bapakoli mafuta lelo mpe Nzambe atomboli ye. En tout cas nana esengo moko makasi ya makasi koleka mpenza. C'est ça. Merci Berger. Mbote pasteur Jérémy. Mbote maman. Bino ozali moko ya bakambi kati na centre Emmanuel lelo tozalaki na fête monene bato basepeli moko na bino azalaki consacré en tant que pasteur okosoutenir moninga na ndenge nini mpe esengo nini okomanifeste mpona mokolo mwa lelo neka mpe koyebisa. Bon, en tant que pasteur à part pasteur azape lipasa na ngai aza lipasa na ngai vraiment omona déjà ndenge Nzambe atomboli ye mpe azosalela ye mpona ngai eza esengo makasi parce que eza souhait ya Nzambe d'abord mpe souhait na biso touti mpenza mosika na ya ensemble leo komona nde Nzambe atomboli ye ndenge eza esengo makasi mpe tozali awa mpona kopesa maboko po amata kaka.
esika komi lelo esukaka wana te nzambe amati so bisika onano akomisela moto mpona nga jesemo makasi. Merci pasteur. Mbote maman. Mbote ma sœur. Vous allez à un centre ministère Emmanuel où tout le monde est belé et c'est tellement makasi dès le début jusqu'à la fin. C'est qu'on dit nous en tant que membre de l'église où le papa n'a pas azali consacré. Et c'est qu'on dit nous qui manifester pour naïe. Mais le bani nous qui koyebi sa papa. En tout cas, c'est ça makasi mingi. Parce que comme on a mosali nae Emmanuel, on a vendu pendant 20 ans à Makolo, la mosali nae la montagne. Ça n'a jamais la montagne a vendu 20 ans. Et les lots, ordonné, consacré dimanche. Les lots dimanche, il y a beaucoup de basepelaki, basepelisa papa na bango, basale feti ya munene, ndenge bozomona bato nyonso bazana esengo makasi, feti eleki kitoko, bato balie, basepeli. Donc, nzamba la montagne, topeseka merci, na oyo nyonso asali, nzamba kuma. Merci. Bonne mamaka. Bato basé belé l'autre côté la fête ya papa Emmanuel et c'est ngoni nous allons autant que membre l'église de l'eau papa na va consacrer lui au bali de sa papa et c'est on a la makasi et ça pena ya côté makasi ata pena papa ata papa ko ufite musika to bali ne l'autre banana ba Congo to le kisina e makambo belé o ya yebi ngape na yebi vraiment papa soko mona za penza na esengo ya makasi aza penza mingi pona ngai asali ya mingi pe aza mingi pona ngai esongo na biso eza penza komona feta lelo azo mérite musala oyo po auti nango musika na serie na ye na bolamu na ye na lolenge na ye ya kozala vitavi na biso bana na ye na bato nzambe apesi ye lolenge na ye ya kokamba nde omoni esengo tozala ngo lelo na esika okona. Nini osala ngo komona lelo yaya leyo aza concentré na musala oyo abanda nango banda kala lelo kokana ekoki esengo koki kolakisa ye oyo ozala ngo tant que petit sœur. En tout cas vraiment na nesero makasi grand frère na ngai baconcentré komi pasteur na vraiment nesero ju bakutake nazali pembeni na kuta na tuase vraiment na nesero makasi nateka sule na bango na bakasuka elenga yana sepe makasi vraiment. Pour encourager na lilobani. Pardon? Il faut encourager Yaya na lilobani tant que petite sœur. Non, na encourager ka confort na kaka. Sala malamu, to peleka malamu. Ma to tu bisa le doza dola na peka rythme ale a lokolo. Di na kwande ta pe wa enda. Merci. Ote papa Meshak. Papa Meshak yo oyebaki prophète Emmanuel Mwasa kala vraiment kala bombeli. Consacré. Il a dit que vous pouvez dire donc vous pouvez na maloba les la biso esengo esenga liboso na zala ngo na oyo nyonso leka esika elingo la biso touti quelque part mpe tokende quelque part oyo nga na kopesa ye lokola tori lokola ndeko kati na nkolo kaka ndenge abandaki na maloba ya nzambe wana mpe na baconseil ya papa na biso amonisi mpe eza aporte libaya yango naka ya simba mpe akontinue nango maloba ya nzambe azoteya maloba ya nzambe azotambola likolo yango kaka ekosala akenda akoma ti odela oyo nzambe alingi yakoma conseil nango pese kaka koyeba kobatela oyo aza nango eza maloba na nzambe. Merci beaucoup papa Michel. Mbote prophète Emmanuel. Mbote maman. Lelo moni bato batunzi ebele a pona ko célébrer consécration na olilo banini okoki koyebisa bato nyonso bazalaki wana. En tout cas, on appelle si bato nyonso merci na esengo balakisi to sepela ensemble na fête ya consacration na ngai elongo na apôtre Dieu donné limba nzamba pambola ye auti musika
aya kosala mosala mpona ngai nzambe apambole mpe na remercie bato nyonso barépondre na invitation mpe basala nzambe nyonso bamonani mpe na bana nyonso oyo base sacrifie mpona makambo eleka na kitoko nzambe apambola merci beaucoup. Mbote papa Michel. Mbote mama na ngai. Papa ozali moko ya bato batambolaka mingi na prophète Emmanuel. Esengo nini oza nango mpona mokolo mwa lelo mpe liloba nini okoki koyebisa prophète na yo mpe okosunga ye ndeti na nini? Vraiment